Tomoni Kofi Olomide, qui a invité le roi de la forêt Werrason, na concert na Ezabongo le 6, na ING Arena à Bruxelles. Werrason, le 18 octobre, tu es à Paris. Le roi Kofi Olomide a invité un concert na. Est-ce que le roi de la forêt va répondre à l'invitation? Comment les choses s'organisent? Azalara bien te, climat eza bien te, na bana ya wenge. On le sait tous que Kofi Olomide est un leader mingi ya wenge. O ba solara na yete climat eza bien te. Mais ko bengi sa wera. Est-ce que ça ko déranger ba collègue monsusu ya wenge te? Pour mon honnête que wera ya po soit baninga monsusu Sankara de Kunta o eza zamba zamba soit clair et répondre clair. Eza mozigité. Werrason c'est Werrason. C'est le Congo qui des Ambalamoko. Je suis le seul qui chuchote à l'oreille du président. Du président. Voilà. Donc Nazamuto, le lotan Werrason a confirmé. Là, je vous confirme. Qui sera là? Il sera là, Werrason, le roi de la forêt, le 6, na concert ya Kofi Olomide na Arena. Et qu'à répondre à l'invitation là. Ceux qui baninga mususu ya wenge, ba collègue ne mususu ba CPI. Pourquoi chaka wenge? Parce que musique à Congo est wengeti. Tozana ba Yuda di Congo. Très bien. Tozana René Sosope. Pona nani we puis eza nini. Donc wega kozala parce que Léona Minito maison mère c'est pas Melekete Jazz, maison mère c'est pas l'orchestre de Nagno, maison mère c'est pas Moziki, il y a ba mise congolais, ba fandi le roi na parlement ba voter qui sont pour qui sont contre. Rien. Petit nanga moko na lingaka trop. Le plus grand porte-parole congolais Sankara de Ngunta na PC Mbote na PC Mbote na télévision aza porte-parole officiel et le plus grand porte-parole ya Wenge après Mosaka biso apesa biso ba chance te bon on a Sankara mo abetaka ba chita lobaka mais Sankara de Ngunta 3 fois par an français Sankara de Ngunta lelo na minito na kuta na ba Roberto Carlo ba Claude Makelele Sankara de Ngunta lelo po bato ba na koloba po bato ezala ke non ba jalelo mo na katina politique. J'ai combien des enfants lelo bana politique. Tout le monde bon dans la politique ce sont des Sankara. Donc c'est ça qui y a un salarié et faire comme commission à niveau on a que Kofi Olomide ndi mayo. Kofi Olomide considéré Azam musicien muné na go flatter. Et ça c'est pas pour choquer les autres. Non, à go choquer nani. On n'a pas ciblé certaines Naza autres porte-parole. Naza number 1 ya Congo. Didi Stone, la fille de Kofi Olomide. Tout le monde y en a Mama Lia, tout le monde y en a Maï Kalambai. Les gens peuvent se dire, mais Sankara de Kunta, l'attribution na yé, azoé bango souté, on sait que Sankara Salama pour Koumisara, le roi de la forêt, pour Koumisara Ouera, non. Illustration de Sankara de Kunta et Didi Stone, mais tout le monde y a ozo Koumisa Didi Stone, tout le monde y a ozo Koumisa Mama Lia, tout le monde mais Sankara, on le sait tous qu'il le fait pour Ouera, mais comment c'est pour tout le monde? Qu'en est-il de tout ça? Parce que moi, on a la fierté Mboka. État ambassadrice ya Congo. En tout cas, il faut repasser ma fleur na e. Azamwa na mozo santi ka ke ba classe atangi, azamwa na star munene, yemo azal lelo star. Cette dame, oya yeli biso ba pyjama de qualité. C'est aussi notre partenaire dans cette émission, Michael Thioyo, Mama Jinakas. Donc somba pyjama no ya kitoko, yewana, yo dans ce sont des pyjamas, na ba chaussettes. Na ba dessous donc ba sous-vêtements ba nine ba cinglé marque Jinakas Sankara de Kunta tozomo na bongo ba mama ba congolaise oh là sali marque na ye azo valoriser mboka aza bongo parmi ba mama otokumisa ba mama Lia ba mama Amida Chatir yepe mama Jinakas aza parmi ba mama bazo sala honneur ya mboka mais lelo na minito Werrason ba boakele ballon na génération na kangango na tolo tanga kiti na genou akangi mbusu aliko pesa sous ballon te e ba komo benga égoïste donc alingi kotika te nayebisaki bango ke nazalaka ya mokolo omoni ndenge natiki bango na prison break mais respect le boss. Quelle surprise. Voilà, merci en tout cas. Fidèles téléspectateurs de la RTG, bienvenue à cette émission Samba Samba qui vient donc de commencer, hein, cette émission que vous aimez tant, cette émission qui vous livre les informations de son excellence Ngiama
Makanda Werason. Ce soir, j'ai comme invité intervenant dans cette émission Sankara de Kunta Wewa, Sankara Alarme, Sankara domestique riche, Sankara que nous connaissons tous. Ce soir, Sankara va devoir répondre à beaucoup de questions sur toutes les actualités. Les abongos sur la toile, notamment aussi la grande actualité, c'est donc la sortie de deux parts uniques. C'est Maxi Single qui va devoir nous lancer jusqu'à ces grands concerts de Werason prévus le 18 octobre à Adidas Arena à Paris. Aussi, Werason, le roi de la forêt, il va devoir signer donc en tout cas encore une fois ce qu'on appelle deuxième mi-temps. Nous avons assisté à la première mi-temps qui était donc Arena Grand Paris. C'est quoi la deuxième mi-temps où ils abondent le 18 octobre. Qu'est-ce que Werason est en train de garder pour ses fanatiques? Sankara va devoir nous livrer quelques secrets ce soir dans cette émission. Zamba Zamba aussi. Nous devons retenir que Sankara de Kunta, en dehors du fait qu'il soit porte-parole de Werason, Sankara aussi c'est un artiste et il a aussi sur le marché des disques un titre à Sokolakate qui est en train aujourd'hui sur TikTok de faire tabac et on va savoir les secrets de tout ça. Sankara de Kunta aussi va devoir répondre à cette grande question de est-ce que Werason va assister au concert de Kofi Olomide na ING Arena. Sankara va devoir répondre officiellement et solennellement ce soir dans cette émission Zamba Zamba. Donc je vais devoir le recevoir. Mais cette émission est sponsorisée Chiyoyo par la maison Dikin. En tout cas, les boss Didi Kinwani et sa maison Dikin sponsorise cette émission Zamba Zamba. Merci beaucoup en tout cas pour le sponsoring dans cette émission. Dikin Center, Dikin Tower, le boss Didi Kinwani, la légende de tous les patrons en RDC et en Afrique, le boss des boss, Yaka Koteka Diamanayo sur le boulevard du 30 juin, immeuble Dikin Center, deuxième niveau, place Oyo, la grande maison d'achat des Diameza, groupe Dikin Diamond avec le boss Didi Kinwani, les grands sponsors de cette émission Zamba Zamba. Sur ce plateau, Sankara de Kunta, bonsoir. Ouais, bonsoir Trésor Lumière, bonsoir Naba téléspectateurs Nyoso Balinga, émission Zamba Zamba. Au moins Zamba Zamba, c'est émission Oumeli, émission yo, eza vraiment pour na kolobela Werason, le roi de la forêt. Donc les lots en tout cas européen ça va fanatique Nyoso la bonne musique, surtout génération berceau. Bana oyo zo sentir que non, bazalaka ba bébé mais bazo continuer ko soutenir Werason. Il y a bengi Werason toute génération confondue parce que tu as détecté en autant to beta qui Arena Grand Paris Werason roi de la forêt bato balobaki est-ce que donc est-ce que ba fanatique ya Wera bakola bakoma mikolo Wera tanga ko beta ba papa ka bakoya mais tango to beta i concert au monde to zaka na 5 papa na 4 salle bana mike génération berceau oyo ba benga bango génération la bonne musique. Génération babimi le roi mayebo nenge grevi futi la matita liyebo singa mfumbwa zola mbwana ba chic bazola babimaka na banderson yimbi babimaka donc ndenge siko bano babimi pona ko soutenir Werason roi de la forêt nde balobaka na lingala tembe efukami elali ekoti na se ya mesa ndenge ezosengela ta pyjama ya mama Gina Kass. Mama Gina Kass. Donc on sentir que génération berceau bazo soutenir Werason roi de la forêt. Ya on va bengi Werason toute génération confondue insilable si les lots mutazo défendre Wenge clan Wenge et puis ba bengi le béton de la musique congolaise. Mutazo défendre clan valablement Werason roi de la forêt ce qui était combat Wenge limwa déjà ce qui était clan et Koufa mais Yemuta Simbitron azo défendre. En tout cas, ba fanatique nyo sa Werason restez branchés parce que siko yo bozola matière oyo Sankara de Kunta état que porte-parole officiel état que école de Sankara et Mutachasa chômage ba Sankara ba koma partout na politique donc rien à voir yango moni na kokende pe na remercier mon konzamboka na choix asalaki pona Grâce Coutinho ministre na biso ya jeunesse et puis choix ya yemoko Fumumpa Adolphe Muzito
na budget en tout cas choix kitoko et puis choix les sunenga reconduire son excellence Didier Moudimbu et puis na son excellence Didier Mazenga na tourisme. Merci na ebike na minito yo la première dame azolanda Mama Denise Nyakeru Mama Yabane Bele, merci Mémé Nabiso, Mama Marthe. Voilà, Maman Denise Nyakeru, la première dame de la République démocratique du Congo, en train de suivre cette émission. Et puis nous saluons aussi le travail qui est donc fait par Fonarev. Pour Fonarev, en tout cas, nous saluons tout le travail. Nous sommes donc ensemble, fidèles téléspectateurs. Comme je vous avais dit, l'émission est donc sponsorisée par le boss Didi Kinouani. D'abord, un commentaire par rapport au boss Didi Kinouani Oyo, à lobby à travers sa maison Dikin, a sponsorisé l'émission Zamba Zamba. En illustration, ce rose, ma photo à le boss Didi Kinouani au Salabien, et puis le Lotomoni. Œuvre des immeubles jumelles, des tours jumelles, des immeubles jumeaux sur le boulevard du 30 juin, Dikin Tower, Dikin Center. Sans carré un commentaire par rapport au boss. En tout cas, il y a des Dikinouani à Zamutabanda pour soutenir Wera Bandakala. Donc, il y a des Wera. En tout cas, il y a des Dikinouani. Merci na onyo sosala pour la musique à Congo. Merci ceux qui ont tendé à mise belepe basomba kama pangu te. Grâce à des Dikinouani ba mise belepe basomba mapangu. Gentillesse nae. En tout cas, na nenga zalaka cool, simple. En tout cas, merci na ya des Dikinouani mosombi monene ya mabanga ya talo. Yango tile lozo continue ko somba. Kende na diamana yo mbangu na immeuble toe si boulevard esika pena bokomonage akanga mana kokomuya sika ya kokomuya zalaka et puis Francis Kadi mama Sandra Bisanga tozo senga vraiment merci na Didi Kinouani ti lelo azokweya te kozwa mbongo eza facile mais ko garder mbongo ndeza pasi ya ba benge le tenant du titre légende na makamwa mbongo en tout cas merci na Didi Kinouani mosombi monene Oyo Wera yemba oya continue à soutenir Wera lelo kombi sponsor ya émission ya Trésor Lumière Zamba musique oyo et le belaka Wera son et puis to continue déjà na kati canal Sat en tout cas merci na yemoko le PDG Pius Mwabilu et puis merci boyebika kadon ya koloba ko desate ma Christelle Mwabilu en tout cas deux fois et Junior Junior Mwabilu deux fois américain au Congo mutagania bango déjà na santé deux fois merci Sankara de Kunta Wewa. Nous entrons directement dans le vif du sujet le vif du sujet c'est donc départ unique que le roi de la forêt Azobi Miselabiso c'est maxi single avant donc Adidas Arena. On avait annoncé Morote Mbalamoro départ unique et tout le monde jingle ebimi tout le monde tozwango peine à 20h tout à l'heure. Pourquoi le choix de départ unique 2 mois avant le concert au moment où Morote Kob Manango Wane zali choix ya ba fanatique à Werason balobi Werason tant annoncé que les retours du roi retour et gozaka na ba concerté concert en tout cas ba salle mythique Wera banda ko betango ya wana bato bazokende ba classe bato baza penanda ngo bazobeta ba bill bazobeta ba bike bazobeta ba kebo ba ja Coca-Cola Wera betara déjà ba salle mythique lelo génération yego ya lelo en tout cas ba leki ya Werason bazosala makambo en tout cas lokola ba Fali Poupa oyo achobeta na Dubaï félicitations lokola ba héritier Watanabe wa betaki na Dôme de Paris en tout cas félicitations merci na Ferré Gola cher de Poulo Betaki Arena lelo en tout cas Werason droit de la forêt ba Fabrikas bazobeta Werason ba doit bageza génération na bango souste mais Werason a s'imposer na génération za yete les retours du roi aye abandi ko beta sous ba salle Oya beta déjà il a rien à prouver mais lelo na minute Werason ba boake les ballons na génération na kanga on a to le temps à kiti na genou a kangi mbrusu ali ko pesa sous ballon te et ba komo benga égoïste donc alingi kotika te mais en tout cas ils a dans les bons parce que Werason aza muto lelo makamba spectacle soki kutu ya kolobeza te po Werason soko lingi o regretter billet na yote oye okotala Wera okomona ndenge ni Wera betaka dernièrement tocho beta na mboka grâce bilolo ya na jina bilolo ya gradi mbunzu mbunzi donc ozo sentir que na matadi kermesse batu ba sepeli bazuna ba mbongo année prochaine toyena fikine si là batu ba beta souste batu ba ko banga fikine mais Werason ya beti fikine spectacle ya kolobate ya momoni lelo so otali Werason a renouveler le sous orchestre naye au mona ke ba musicien ya sikabaye a fuli bango le sous au mona ke ba danseuse wa bana ndaku ba diplômé bango nyoso
Ozo senti so balo ba français ba bi non 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 rien à voir donc bilongandaku bano yo moni danseuse kalezaka mutu fa chachoko ebele mais bano bana ba beauté naturelle bano bana na flair d'âge mais ba pona musala po musala ki danseuse kala ba mona ko lokwa musala ba voyou musala moko inutile mais lelo Werason a valoriser catégorie nyonso a valoriser batu nyonso donc Werason en tout cas azongeli sko ko beta ba musique nenga azongeli ko beta sko ba concert to beta ki na arène à Grand Paris plein à craquer la salle a vomi dans la vomissement du salle. Oh, sali kabeti na zone industrielle. Voilà. Batu plein à craquer. Batu bagi libanda balegi batu bagi na kati. Batu bagi me wera zanani. Et puis, ana condition physique moka le mbakate. Mi kungu na madindia mapanta. Et puis, on sentit que soto ye liso moni que non. Wera son, état qu'artiste, azamuto, assemble la katro. Succès na ute panzambe. Ababi, toute élévation vers de Dieu. Famille chrétienne. Moi, si n'a pas pasteur, ma Sylvie m'a pas ta pasteur. Ozonga frère Patrice pasteur. Banana e pozomona ke gladi bazo pambola ma toujours la femme mariée, manager international ya Werason et puis exosengama ba si ba classe nyos. Donc soto na question na yo, Werason roi da forêt ba fanatique balobi papa moro tezo umela. Est-ce que quand tu la biso loko moro te to sepela? Wera à réfléchir, état que grand bouliste, état que grand stratège, ata l'habité. Ngai na yo kande ba fanatique, dona sepelisa ba fanatique. Azon mi sepelisa te, a sepelisa ba fanatique. Na bama ya sika nenga salaka ba Fabregas nenga salaka ba Deplique Pomba nenga salaka ba muso akima na Londres mukuse donc ayeko sala sikoyo bama ya sika donc bama ya sika wana baye nzembo moko eza wana ya rumba donc nzembo asali départ unique eza pona esi sa délestage na musique congolaise. Yango mona pe même na période toza Congo démocratique mikolo couré fandi po bayoki modo drawera de départ unique couré kendarate voilà de délestage ici na musique yango aye asala 4 titres donc na 4 titres ya wera asali kaka introduction moko na FC bino ke deux fois te Jamaïque animateur na biso a imitaka na bangungi na banzinzi na voix nzoi ya ko imiter azama kasi trop mwana kisangani boyoma en tout cas na FC bino ke soto ke koto wasabo animateur moko deux fois te ba benga yeka sonda donc toabu yaza pena muluba oya banda ko sala ba wewa donc mukonzi abana nyoso ba moto akomi ko animer donc soko tale animation na rien à voir boromona Werason nenga sali et puis na kati wana toza na nzembo moko rumba ya Patrick Muniomo l'honorable azarana excellence Serge Konde azarana Tobi Kaubi donc baza bato lelo na minito honorable ba yembi non seulement ko yemba mais la meilleur clip oyo na Congo existate de son ngotala ngozaka ba Beyoncé ba Jay-Z et ozo senti que na voya ngomoni Werason nzembo aliboso les introduction yami balé Patrick Munio mezarumba yami sato ezali Fatou la malienne la princesse maman na ye azali milliardaire papa na ye milliardaire ayoka ka Wera bino po azala penza bien donc je figure aussi hein en tout cas voilà donc je figure aussi dans le clip ma fois mbapaza la clip voilà masalanga kenda poto akimate voilà donc wana troisième nzembo et puis quatrième pona osuki ça featuring asali na Chili Chili azali génération berceau bano abiswa ba congolais o ba sala makambu na basala poto abotami na poto asali featuring na Wera donc 4 titres les 29 oyo ezobima déjà dans les 29 en tout cas batu nyonso boye ba na 18h juste toza na ville morte en tout cas écoute on ndaku po écoute libanda te écoute on ndaku po muto alingaka yo il faut bo fanda na mourir Bertina Fofa fandi na trésor lumière bazo tala penza ndenge nini départ unique kebima yango zo senti même Mike Ndembo mozwa pasi fondation azana Afrique du Sud akatelango déjà kuna de fête que ça la partout boka salwa bonne année mais bonne année. Merci, la fête sera donc partout et on a la bonne année net bonne année. Suivons le jingle de départ unique et puis on va vous proposer un live départ unique botala déjà ba bozo chorégraphie. Tout cela, le condensé signé Michael Chioyo, tout en respectant aussi ses coutumes. Yaro la Kachwantale. Voilà, on applaudit. Voilà, ça c'est donc le live de départ unique. Bon, c'est préparé le 29 août prochain à 18h, sortie mondiale de ce maxi single départ unique. Aux UP Jingle, déjà annoncé départ unique. Mais Batoualobi, félicitations à Werason. Quand moi l'ora muke ba yoki jingle wana ba moni na ke solo nde ba linga musique ça dans l'esprit ya wenge Werason ayoki ba fan sikoyo
ou quelle est la stratégie qui a été faite parce que ma fan va se perdre la moins longue à mon cœur. Bon, moi ni Wenge, identité Wenge c'est Werason. Très bien. Wenge kala tout terrain 4x4 c'est Wera. Toye lelo na maison mère c'est Wera. Continuité tito okende c'est Wera. Donc au moment que lelo Werason. Ça c'est pas de la polémique ça. Toujours la vérité c'est la polémique. Quand je vous dis que Wera et ça il y a tembete parce que lelo sotali muta garder rythmique. Ngwasuma Wenge. Et longi wana identité couleur. C'est maison mère. C'est maison mère. Donc moni maison mère lelo Werason azongi siko solo en vedette. Parce que solo photo zong apena sera ba le makaba. To zongi penzo senti pena gedo deux fois té. Et on moni Werason roi de la forêt lelo même ba flamme kapa ya ba souste la maison mère au mona ke ba biloko tikala ba cacher. Siko yo kashango yango yé. Angola solo très fort donc a beti vraiment do senti que lelo même ba ya Théo Zambota ba sepeli makasi ba fait Tijo Changala ba ya rola Kashwantale ba ya Papi Mbui motema mama Zozanies babino en tout cas Wera zongeli sous identité donc en tout cas ba ye bakie après oyo sikoto yamba morote pona morote toza pe na ba chanson lokola ya ba Papi Machozi toza ba chanson ba sénateur Simon Ikamba toza ba chanson ya ba yemoko Koko Mouya, tozana ba chanson, ya batu tel me ba Enoch Machozi, donc wana pe ezali. Voilà. Et morote mais et que bima après départ unique. Donc wera kombo na akotika tante. Nenga bandi ba sali mythique, nenga squaye na makambu squaye single la kwa album morote bimi po esepelisa grâce lolo oya zape na nzembo na kati gouverneur ya Congo. Ya Congo central. Merci beaucoup. Alors départ unique ezo memabiso le 18 octobre. Na Adidas Arena, concert signé donc Masai Production, ce jeune producteur très bien organisé, Masai Production. On est donc ensemble. Alors, départ unique est même sur le 18 octobre. Donc, mon avis surtout, la première mi-temps, de Tolobayi, Génération Berceau, Balamike, 18 Abayo, Bina Musique Awera. Maintenant, ça, c'est la confirmation avec le roi de la forêt. Est-ce que nous allons revoir ce qu'on avait vu? Tout le monde a départ unique, mais qu'est-ce que Werason nous garde? Pour que Sikoyo, c'est du waouh encore. Werason aboya monotonie. Werason azamuta innovation. Il y a innovera toujours. Dans marabo mona hier, eza marabo mona lelote. Très bien. To fanda to mona Werason abeta bloc adena. Na mwana mwa muke batu bakamwa. To fanda boye batu waze la seben malewe ya. Ba mona pena bibero e ya mabe. To fanda boye to mona bakata fumbwe. Dans lelo na minute de départ unique. Oyo Werason roi de la forêt batu nyonso oyo nan ba sombi ba billet ba fanatique nyonso ya Werason roi de la forêt Génération Berceau ba fanatique nyonso la bonne musique bo somba déjà ba billet po toza siko na Adidas Arena Adidas Arena eza deuxième mi-temps o Werason spectacle bo mona na bo mona ngote makamto mona pas de travail du lundi au lundi donc ça n'a rien à voir so lundi pena bien au mona ke batu nyonso bo bimisa biso batu mabete ke yozo c'est la billet mukolo Wera koya na bitida ba congolais to akanango etali bino ba billet déjà tekami ebele mais tozo senga pe bas fanatique bo somba déjà ba billet mutu nyonso zana ba billet na opo jour wana soko tika libanda ko benga ngate na kokanga téléphone do yango monike na minute oyo Adidas Arena eza le 18 octobre 2025 oyo tozo longwa déjà fin septembre to longwe poto kozala pena tamulai na poto pona ba répétition moi makamususa mike na ninga poto de to kolongwa to ke ne ko défendre Congo po moni lelo na minute oyo ba paya bazwaka monopole ba série oyo ezalaka makambo ya combattant c'est ça phénomène combattant mais gloire à Dieu et ko sala ke lelo musique ezongi na poto très bien ndenge musique ezongi na poto Werason siko alobaki tanyo sozaki perdu na récupérer encore na 1 heure du temps moi récupérer ngo na Arena Grand Paris siko lelo na Adidas Arena dégâts donc rien à voir en tout cas batutu bosomba déjà ba billet pour ba fan club baza mobiliser le roi ba golf gizo la dégâts matériels ba Saint-Valois Paris 16e tozana ba Gimalela le prince de la ville yana Aurélie Ormalela tozana ba Marc Claudine Kinwa tozana ba Trésor Bilingi tozana ba Chibachi Basu na Belgique ba Milko Sarkozy ba Lorenzo Lamas ba Maître C dans la loi donc eza vraiment tellement héroïne da ba Percy Tumba donc surtout que ba Londres ba tonton tout ça donc ba tout mobilisation eza vraiment énorme yango senga ke na mito batutu somba déjà ba billet na yo batutu ba bomba po même mamine ndudi
Aouti Belgique, a des bien ma vacances na Gisasa. Voilà, le 18 en tout cas, Trésor Lumière. C'est un grand rendez-vous. En tout cas, Yo, ça a déjà avant. Je serai là. On a micro-baladeur. Micro-baladeur en plein Paris. Ouais. Et puis, nous serons aussi sur le podium pour que le show se passe dans les meilleures conditions. Toujours, alors, 140 par là des concerts. Donc, quand est-ce qu'on a aux actualités actuelles, Tomoni Kofi Olomide, qu'on a invité les rois de la forêt Werrason, na concert na eu Zabongo le 6, na ING Arena à Bruxelles. Werrason te dit que le 18 octobre tu es là à Paris. Le roi de Kofi Olomide a invité na concert na. Est-ce que le roi de la forêt va répondre à l'invitation? Comment les choses s'organisent? To me gana rosole ba fan pour souper ba lobby boy. Et bah il dit que Kofi Olomide azalaka bien te climat eza bien te na bana ya wenge. On le sait tous que Kofi Olomide dans ba leader mingi ya wenge o ba solaka na yete climat eza bien te. Mais ko bengi sa wera. Est-ce que ça ko déranger ba collègue mosusu ya wenge te pour mon net que wera ya po soit baninga mosusu Sankara de Kunta Zamba Zamba soit clair et réponds-nous clairement par rapport à cette invitation. Wenge eza mozikite. Werrason c'est Werrason. Lelo c'est le Congo qui gagne. Ce qui to komi na ba esprit ezalake muninga obeta concepo Kofi Olomide na wera ba beti lelo te. To monaka na LC à l'époque Werrason a bengi sagai. Très bien. To monaka ba concert bela wera Kofi Olomide ya. To monaka ba répétition bela wera Kofi aya kutuna fali pour à l'époque. Donc ego déranger na lo mokote parce que Kofi Olomide za icône ya musique na biso mboka. Lelo parmi ba vieux na biso 4e génération totika na bango ba papa wemba barasute pe leurs âmes na ba vieux na biso ba king kesere menea ba papa tabule lelo ba zarasute totika na Kofi Olomide. Kofi Olomide lelo tanga pese invitation na Werrason droit de la forêt nga eta que porte-parole oh lelo na minute oyo soki na lobby de Zambala Moko, je suis le seul qui chuchote à l'oreille du président. Du président. Voilà. Donc, Nazamuto, le lotan Werrason a confirmé. Là, je vous confirme. Qui sera là? Il sera là, Werrason, droit de la forêt, le 6, na concert, il y a Kofi Olomide, na Arena, il y a Belgique. En tout cas, il y a les 6. Félicitations tout d'abord, parce que Werrason, ennemi nae, ezaka congolais. Werrason attaque plus Libanda. Werrason en tout cas mission nyonso a Congo mutu nyonso clan wenge clan zaiko club ok jazz clan nini génération lelo 5e génération ba jeno ba lelo wera na problème mais ce qui wera accueilli voilà et qu'à répondre à l'invitation wana ce qui ba ninga mususu ya wenge ba collègue ne mususu ba CP pourquoi chaka ka wenge parce que musique a Congo eza wenge ti on a ba yuda di Congo. Très bien. Tozana René Sosopembe, Tozana Gibindankoi, Tozana ba Deplik, Tozana ba Fabricant, Tozana ba Héritier Watanabe, Tozana ba Fali Poupa mon ami d'enfance, Tozana ba Ferricher de Poule, Tozana ba Lacoste Mukatonga, Tozana ba Tebele. Donc le na minito yo, ouais rapport qu'une invitation va PC à Rosenga Vala Mutute. Très bien. A Rotala plus calendrier naie. Ndenge nini o ezali parce que Werrason a zapé na ba contrat na ebele. Mais pour l'instant, a confirmé déjà que Rosala ya auto senga ke batu tout soutenir Kofi Olomide mukolo to koma na ba niveau. Ndenge ba na poto ba nazazo beta Gims azo beta bomoni ba Daju ba ye bomoni ba Chili bomoni ba Gradi bomoni ba tutu na podium moko. Eza sika musique na biso e matasu makasi. De photo longa na ba polémique à déballe, photo longa na ba bilo moka pamba o ezo avancer musique té. Ezo ke na musique na biso likolo té. Donc photo longa makamwa na lelo na minute oyo Kofi Olomide tango aza quand même monument ya mboka na biso icône na mboka tango amoni ke no en tout cas na concert na ye o eza salle mythique abia zo beta obengisa wera. Wera kende te pona nani? Pona nani we pi eza nini? Donc wera kozala parce que leo na minute oyo maison mère c'est pas Melekete Jazz, maison mère c'est pas l'orchestre de Nanyo, maison mère c'est pas Moziki, il y a ba misé congolais, ba fandi le roi na parlement ba voter qui sont pour qui sont contre, rien. Donc Werrason aza libre, il y a kota la calendrier na e eta ke vie na e Kofi Olomide, les grands mopa o azarana ba Sandra Kazadi, o azarana ba Nadi na Real, na pesi vraiment ba salam. Toko kende te pourquoi est-ce que Kofi Olomide hein bobo sani kazaki pareil exaucé voilà Kofi Olomide bobo sani que maison mère bandi na debi a soutenaki pe maison mère Kofi Olomide donc lelo voilà nazo mona te
et poser problème na nini et puis wapi. Voilà, merci. Et poser problème na nini et puis wapi. Donc bonne chance à Koffi Olomide, le quadra Koraman pour son concert du 6 septembre à ING Arena Bruxelles. Il y a aussi moi Scoop Moramonke Tchelabiso, l'interview de Koffi Olomide. Il a parlé de Sankara de Kunta. Comme nous avons reçu Sankara de Kunta, tout soit juste les tout petits messages là. Et puis on va revenir pour commenter ça. Tio, vidéo. Namoni, petit nanga moko na lingara trou. Le plus grand porte-parole congolais, Sankara de Ngunta. Na PC Mbote. Na PC Mbote. Na télévision, Aza, porte-parole officiel. Et le plus grand porte-parole, Yawenge, après Moussaka. Là, le message de Koffi Olomide a vanté yo, a commis yo, que tu es le meilleur porte-parole du Congo. Or, il y a mon père qui fait un porte-parole, mais commis yo, est-ce que ça, c'est pas de la flatterie? Toi-même, tu sais vraiment que c'est une méritocratie. Méritocratie, parce que Sankara de Kunta, n'a pas que même la présidence au Kuta n'a Sankara Bazali. Na opposition Sankara Zali. So que na église ba Sankara Bazali. OK partout les lo na sala et lokoyo na fsika batu ko zala kuluna te, il faut manifester courage. Donc son nzamba sungi ba para bana ba possibilité tanga classe. So il peut classe ezate yekola ta moi formation moko yekola ta métier moko boye po na vie na yo. Kotala ba parenté. Donc yeba ta la kwanga tango ba para bana bo moinde ba lobaka na lingala. Depuis so ba Sankara de Kuta toza synonyme à courage. Tu veux ça va tout qu'il faut encourager. Les lobbies sont il faut courage à Sankara. En tout cas, il faut nazala logo la Sankara. Tout ça bateau to pèse exemple. Mais na nenga bien. To pèse exemple te que o muta simba lichette, o muta kamata mususa banda ko braquer batu be sala makamba mabete ko yibate luka na mutoki na yodo manifester courage pour ko tanga meso manifester courage te musala et que bete lo porte te ko kota na ndako na bino te. Donc même autant que classe faut luka musala. Même na minito na bandaku ozomona geno mutu mususu atali mwana ofana na tuka mwana ovu moko za ba courage ba Sankara te. Donc na chassa chômage. Naza mutu nazo contribuer na reconstruction nationale mboka. Biso ba Sankara to bato lelo il faut gouvernement ba na kofutanga. Na fanda bona kutana bato loka ba Zinedine Zidane. Alobi lingala. Congo est-ce que vous pouvez s'en trophée moi ta linza za tomate. Ce sont des ingrats, beaucoup des ingrats au Congo. Il y a beaucoup des ingrats. Pour vis-à-vis Sankara de Kuta, biso appelle ça biso ba chance. Bon on a Sankara moi avec ta bachita lobara mais Sankara de Kuta 3 fois par an français. Sankara de Kuta lelo na minito la Kuta na ba Roberto Carlos ba Claude Makelele. Sankara de Kuta lelo po ba na loba loba. Po bato za la geno ba jalelo mo na tina politique. J'ai combien des enfants lelo ba na politique. Tout le monde dans la politique, ce sont des Sankara. Donc c'est ça qui y a un salarié et faire comme commission à niveau on a que Koffi Olomide dit Koffi Olomide considère Azam musicien mouné na go flatter. Et ça c'est pas pour choquer les autres. Non, à go choquer nani. On n'a pas ciblé certaines naza autres porte-parole. Naza number 1 ya Congo. Lelo na mito même na Congo Brazza ba Sankara baza so tuni président roga website. Donc na barqué époque. Très bien. Oh lelo na minito yo Sankara de Kuta na mystique à fourmi. Ta na sala mystique à fourmi. Les lona le mystique à fourmi. Et comme un langage courant. Et comme un langage courant, na saliam. Très bien. Magam Sousso na mna bandolo babo. Tana lobi, sogina no ba bengi te ko zala pressa on dit ma présenter. Et comme un langage courant. Et comme un langage courant. Le nazala bilo rebelle na sali. Oh lelo Sankara de Kuta lelo, soko tali au mona ba porte-parole oui. Mais basala nini ba marka nini. Ils parlent seulement pour leur orchestre ba legi na TV après si programme aboagi mabanga. Mais nga Sankara de Kuta lelo ataso na zate ba lobage. Il y avait un certain Sankara de Kuta. Donc il y a un moment que les lois monique na comme tala que non na senga gouverneur à Congo central na FC que non na mito fona zwa ba mabele na ngana mbanzangungu na village natal na biso oh na pesi ba na mbanzangu mbote take mundibo mbanzangungu fona tonga des écoles là-bas. Avec quel financement? Si financement zalit ngana domestique riche. Oh le na mito na carnet d'adresse. Voilà. Na bato belé le loso na ke na beti ba porte j'aurai tout ça. Donc na mito epinga na mutafua na esa bato à l'époque na ke poto bato na omi loka mais na kenda poto na esa bato na mema bato be na poto na mema bato etake moi na suka eloko na manka famille respect. Voilà, en parlant de carnet d'adresse, Tomoni Sankara de Kunta avec Didi Stone, Tio en illustration, Tomoni yona Didi Stone, la fille de Koffi Olomide, Tomoni yona Mama Lia, Tomoni yona Mai Kalambai,
les gens peuvent se dire, mais Sankara de Kunta, l'attribution na yé, azoé bango souté, on sait que Sankara Salama pour Kumisara, le roi de la forêt, pour Kumisara Ouera, non, 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 non. Illustration de Sankara de Kunta et Didiston, mais Tomonio, ozo Kumisa Didiston, Tomonio ozo Kumisa Mama Lia, tout le monde mais Sankara, on le sait tous qu'il le fait pour Ouera, mais comment ça pour tout le monde? Qu'en est-il de tout ça? Sankara Kumisara Ouera, tena Kumisana Nzambe, Nenga Kumisinga Lelo. Voilà. Na kumisaka Ouera sonte pona kumisa ye mena lobaga ba mérite na ba biloko Ouera zo sala ya makasi wana yo zo kumisa Didiston ça c'est toi zo kumisa Didiston wana bozomona wana mwana na biso sala fierté mboka voilà aza maneke ya munene nde to mona ba Naomi Campbell lelo to ala ba Didiston na biso na Congo parce que mwana zo sala fierté mboka etaka ambassadrice ya Congo en tout cas faut repasser ba fleur na azamwana mozo santi ka ke ba classe atangi azamwana star munene yemo azal lelo star tona kutani na mwana en tout cas ayambi tonton na Sankara de Kunta mwana moko gentil ayambi ngai pe na ebisio achenga maboko ayambi nga na poche na kolala bona la mukabo beaucoup de dollars mais la sengi ete ngabi me mwana ya na notion nini donc moi nana nazomone lokwa ba Samantha Monique bananga na mone lokwa ba Sam na mone lokwa ba Samuel na mone lokwa ba Glading Yama na mone lokwa ba Exaucé na mone lokwa ba Daïda Mpiana na mone lokwa ba Soraya Mpiana donc baza bana ba musicien oh le longa na koma senga gouvernement muso ko ya ba chape bana ba musicien po batangi voilà parce que moi nana zo sala fierté ya mboka to na moni taille ya mwana zanga libumu mwana lia ba fufuta lia ba salade tentira pambo ndeji de pêche Nathalie mwana français accent non habité moi non rien à voir ya omoni fagina kumisa mwana biso po balobi mwana soki azana na libumu aza ya yo metanga bimia ko bi mwana biso eta kaza mwana botami na muziki mwana ya grand star munene lokwa Koffi Olomide na moni mais faut na kumisa Didiston voilà aza mutalo sala honneur na yako kutana la première dame maman Lia maman wana na ebisiyo bota ba mineur maman moko gentil amoninga ya yambinga Sankara to sololi sko batuloka ba mama Lia maman moko boye mwasa zanga lisumu maman moko mutema malamu sko so na moni na kumisete pourquoi voilà et alors quand on a kuta na kana maman na biso Amida Shachir Kamere voilà tant na moni na bika maman na biso Amida Shachir Kamere na kutani na maman na bika maman zo sa makambo ebele tant na kutana kina maman Denise Nyakeru la première dame yambinga na bureau ezaki pona ni pona Sankara voilà ayambinga mama sololi nanga très bien na félicité mama pona makambo zo sala ba bourse ba fondation na FCP mama ba projet nanga mama tuninga yo lingi nini voilà na FCP nazo réfléchir nazo comment on a merci Sankara de Kunta donc très bien Michael tu illustration Gina Cass c'est donc cette dame oya biso ba pyjama de qualité. C'est aussi notre partenaire dans cette émission Michael Tio Mama Gina Cass. Donc, somba pyjama no ya kitoko, yewana, dans ce de pyjama, na ba chaussettes, na ba dessous, donc ba sous-vêtements, ba nin, ba cinglé, marque Gina Cass. Sankara de Kunta, tozo mona bongo, ba mama, ba congolaise, oh là sali marque na ye, azo valoriser mboka, aza bongo parmi ba mama, oto kumisa ba mama Lia, ba mama Amida Shatir, yepe mama Gina Cass, aza parmi ba mama, bazo sal honneur ya mboka, à travers Marc Naye, Gina Cass, nous avons un pyjama, dessous, sous-vêtements, chaussettes. Commentaire dans Sankara de Kunta. Ma Sylvie Mampata, Ebsengai, Asepelaka, Tangazomona, jeune congolaise, wana molimu ya ba créativité. Voilà. Omoni mutu a créé ba pyjama, a créé ba biloko ezake ba linge ya ba sous-vêtements. Yewana, moi c'est Maman Gina Cass, ozo santi que moi c'est kitoko, beauté le kanda moi simbisa ba voisin, asali marque na ya ba pyjama. Base belo mona mwasi kitoko meso akola la tala kupa munene akola la bomoni penza boye donc pantalon jean nde mutalinga bunda non il faut pyjama ola la sexy ola li bien chaussette ba chaussette à bien ba sous-vêtements bien en tout cas ba soutien aza mutu faut féliciter ba toi boy faut l'été tchai maboko maman Gina Cass en tout cas félicitations et puis à travers makambo sali engagé pe batu voilà donc après si batu misala muta boy faut kumisa maman Gina Cass hein donc c'est comme ça merci Gina Cass on doit être en direct de Kinshasa ici avec produit Gina Cass pyjama sous-vêtements chaussettes
contacter Ginakas. Je pense que lobby dans l'émission na biso nyonso tant que le contrat bien sûr sera signé. Tu repères ça maintenant ba détail nyonso comment rezoa bongo Ginakas. Grand merci comme ça na maître Serge Zima les craques du barreau qui suit cette émission. Maître Serge Zima, grand merci na Anissé Lukunga Kaza Japao. Merci beaucoup na l'homme qu'on appelle Alex Fumuti, le patron de Ashram. Na Luanda, Alex Fumuti, le boss. En tout cas, le patron de Ashram, na Luanda Zarota la Bisso. Grand merci. Na et Sankara de Kunta, ouais. Toujours qu'il y a petit à petit vers la fin. Tomoni ancien musicien ya Wenge. Oh, le roi de la forêt Abimisi. Oh, le roi de la forêt mouillé maillot. Pour bakoma batu. Lelo bango wana bakomi ko clasher. Bakomi ko finga. Bakomi ko loba n'importe quoi. Pour ne pas citer les noms, ah, toi, Zamba Zamba, mais bateau la biso bayebi. Ce sont des figures de proue. Bazala ba ex, na wenge musique à maison mère, ba animateur, tout ça. Lelo, ba comme ko clasher Werason, Sankara de Kunta, alarme si là. Te ba ima ambabo so ba fingi Wera, notamment pas ba musicien nengwana, Sankara ka ko répondre directement. Sankara lobi loroté tisiko yo tika poser ta question na plateau yo. Sankara, qu'est-ce que tu dis de ces genres d'individus qui clashent Werason comme ça? C'est normal, c'est ça Wera batebele bazo kokangote. Omoni batfo azan banner solide pour makambo Wera rosala abandinde rosala. Donc bazala vraiment banner solide parce que Werason Léon na minute c'est tout à fait normal, succès na ye batwa rosepela nangote. Succès na ye et que tcha batu mal à l'aise, succès na ye batu azo kokangote, batu balingaki ba kufa ensemble na Wera. Mais il est ressuscité Werason. Donc d'autres baka hier, aujourd'hui et puis azo continuer. Dans la minute en tout cas, bana maison mais focus Arena Adidas Arena, focus Adidas Arena. Donc toi ne lo msuste, toi na makamtoko lo bate, to tikali na 2 mois ya spectacle à monene, 2 mois ya concert, oh batutu bazo zela. Et puis bon remarquango bien, bana maison mais na que bona mémoire moi kitoko. À chaque fois Wera azaka un événement monene, soit tikali ka ba 2 mois, batu ba se multiplier, ça ba réunion batu ba salaka pour na ko déstabiliser. Pour na ko distraire pour baluka ndenge nini événement ya Wera simbati eza distraction eza distraction parce que lelo na minute oyo fanatiko nyo solinga Wera eza somba biya Adidas Arena focus Adidas Arena o akoloba tukaza libre loba o akofinga finga na eza éducation mutu na mutazue pa na bango de tozala makambo wana te alarme nangeke sonner pour na Adidas Arena dans alarme nangeke yebisa ba fanatika Wera ba somba ba billet alarme nangeke o bando kipete bateau ezake ba un événement te so un événement faut la concentrer biso to concentrer Wera zo répéter Wera za na makambo zo sala Wera otala entraîner na ye pour na spectacle ya Adidas Arena Wera to otala bilambani ya rolata po ya za mutabi beta kabiloko ya mystique ba dernière pièce ba collection en avance et puis Wera nenga za to otala déjà par rapport à batuni to kena bango oyo pena ba important ba ko rapporter les biso nini kuna oyo donc to sala makambo ebele. Ce que Wera a concentré au travail, biso toza batu to mobiliser fanatique na batu balinga la bonne musique no bosomba ba billet Adidas Arena pour bokota Adidas Arena pour concert na biso leka bien. Siko to tika concert pour to bandolo ba makambo ba fertilité, makambo ba bassesse, makambo non en tout cas toza atawanate. En tout cas merci na batu nyonso bo sa la biso publicité. Pour que finga pe Wera na publicité concert na biso Adidas Arena ko ignorer Wera na ba publicité concert na biso Arena mais ba fanatique nyonso a maison mais bo banda ko boule que soto tikalika na ba 2 mois de spectacle Arena Grand Paris na 2 mois bo mona pe bato babimaki bato ba bando bima na ba musu babimite so tikali 1 mois pe ba kobima ya 2 semaines pe ba kobima il y a 1 semaine pe ba kobima donc tout ça c'est pour déstabiliser on a déstabiliser ça la réunion mo ke sala ma ensemble les coulisses ba bandango 3h20 6h ba kati réunion et ça biloko yo bazo sala pour na déstabiliser Wera donc tozana ba niveau na te oh lelo tozana Amadou Chabi le grand producteur aloba que non en tout cas soko lingo évoluer na vie il faut za la mutu oyo ozo calculer personne Wera son na niveau na ye na grandeur na ye il peut jamais calculer ba makambo bato bakolo baloba lelo maître Taylor Lubanga même maître Fidel Matondo balibisi Wera en tout cas continue à travailler pesa biso bilengi et puis bilengi bana poto bazozela po
poto batunde ba osomba bilamba. Voilà. Batunde ba osomba babé, batunde ba mobiliser. Voilà. Emmanuel Macron si Brigitte Abi ba ko ratete. Merci, merci beaucoup Sankara. De Kuntawe, en tout cas, merci na Iga Bombembi Singa Bilamba. Topesio Mbote, président Touya Zingeti, total respect, Yann Pakos. Topesio Bembote, Apoka. Merci beaucoup, Hermine Minikongo, et Menzinga de Parigo, et Kojak Kabouya de Dallas. Honorable Jacques Mandjongwe, Topesio Mbote, Makasi est en train de suivre cette émission. Zamba Zamba, Sankara de Kunta à Sokolarate. Dégâts. Les lots types na yo wana est commis partout, succès fou. Sankara de Kunta, na mon yamouti na trace illustratif. Michael Chi aussi possible. Bah mon amna, ils ont les cas de trace TV. Sankara, c'est quoi le secret de ton succès? Tu es porte-parole en même temps, tu es artiste et musicien. À Sokolarate, Yangwana sur trace. Mais qu'en est-il, mon frère? En tout cas, au moni lelo, tokutana basala nzambe lokwa ba pasteur James Moulembe, pasteur James Moulembe, en tout cas, na apôtre Moïse Kasongo, ba pasteur Claude Kabundi Walesa, ba apôtre Malombi, ozo senti ba frère Patrice Batutu babaki, Sankara de Kunta oza mwana nzambe. Pour inspiration, ba tebele ba bosanaka. Biso pembe na wera, ata sentinelle wera koyemba. Ata maman alambela wera koyemba. Ata chauffeur wera Kim. Ou bien Sami député Royemba. De biso, toza formé, na ba sécurité, comme ça, mon maître ninja, mon secrétaire junior katakata, Dario Toto Bajiga Bayembi. De Sankara de Kunta na yemba grand prêtre à Bololé, na nazala ba chanson éducatif. Lelo, bato ba mona ba œuvre na salara. Na yebi ke yero ba te belé ba banganga makasi. Ba yebi ke muto so producteur moi kamata tchembo moeza danger. Donc na yemba ba chanson éducative mais na nenga comique na tche comédie. Muto seki me o attiré les sons. Na yemba grand poète à Bololé, oh lelo na masananga les éléments que j'ai sali. Donc, et ça là makambo yo bato apoto, ozano danger mais na gisaso négligea ba famille. Bato bazwa conscience ba yero tonga ba flat. Pour l'interpellation na biso. Toyeko longwana toyeko na yeko yemba mon premier amour. On a aussi bana basi, il faut faire très attention ba escroc ba combien belé. Il y a trop de criminels, des sommes criminelles. Oyo bazoya pona kokosa bana mike na ba iPhone na banini po ba bize na baba na bato. Mwana zala mayele linga mubali so linga aya ko honore yo abali yo. Ya on a yemba mon premier amour. Mes amis ezo beta partout à Douabi. Sankara quelle inspiration. Et puis nyo so nga mona koma banze monaza compositeur. Donana ba façade de belé. Lelo sikoyo titre nanga suka na sali Asokolarate. Asokolarate pourquoi? Mais tu as frustré aussi d'autres personnes hein? Frustré conseil parce que Maï c'est un message frustrant aussi. Non, ça va tout musu ba na moi problème Maï ba place musu be ba Sokolarate pour des raisons. Muto Sokolarate c'est un sorcier. Voilà. Muto Sokolarate c'est une sorcière. Voilà. Pour mutu fo linga Maï. Maï c'est très important. Maï ils ont contribué pour la santé na yo. Très bien. To zana ba benga mama duswa nzoto. So Maï ils ont kota, ils ont fongwama, oza kokola bien. Siko muto linga Maï te. So okota ka babisi. Ozokota ba taxi. Voilà. Okomona ke no zo dégager ba solo moko zo indisposer bato. Muto anika ka minute soko lobi ka boy bato bakangi ba solo. Ozo indisposer bato. Na pesi bato conseil. Moi si moi gitoko. Malinga ma itali ko sokolate makasi ka na make-up. Biloko anyoso za biete. So ke pa na ba ba so sokolate. So ke mobali moi bien ba veste cravate français belé malingi maite. Ce qu'on appelle si conseil na bi que non en tout cas moi si gitoko mobali gitoko ma sokolate do photo sokolaka. Il faut monter à la propre. Nazo expliquer batuka que za la propre. Lingama isokola. Nyo sona ezale langue ezala hiver. Faut que sokola. Eza conseil na pesi na manière à Sankara. Eza lo kwa neti moi blague, moi mbouakela, mais et pesi batu conseil. Siko ya lo kwa neti na minito. Naza wana za nyo eza album na rosala. Mais na bimisi ndamu ndamu. Na ne lo moda na sala clip na Paris. Wana première fois na wimba rumba bebo changa wapi. Ezala ba couple musu ba ex mususu ata ba boyana me so ba kutani ba zongani bebo changa wapi moi ça zo comprendre mubali so ba kutani kaka ye azala faible aza penana do ezali clip de salama na yemba on a pas bima na nzembo moko bibota bota mutana musalate assist classe toujours chez les parents mais sera bandi ko bota azane lo ka oliate so moi na piquer crise ye pas piquer crise. So moi na sengera bando lelo ka papuli mbata de web si bana baza ba jouer te wana nyo ça conseil na ne lo moko eza
bébé balanga na yebisa bato ke non mwasi azolela mobali abale me mobali abandi oyebisa ye so na bali yo moto omelaka bakazi ya masanga olango epete okepe tout droit sa côte de so na bali yo ndako na ngai ekoma ba ndako na ngai ekoma boîte de nuit mwasi mobimbe mpoli so na bali yo kofinga bapara na nga yoza songi do biloko wana nyonso eza baconseil sikoyo miziki tokobeta biso nyonso couleur moko te nga na ya na miziki na nga comédie me napesi conseil bato baseki na ya na moko eza conduite routière oyo ezaki na oyembela bachauffeur oyo baza bachauffeur oyo bakendaka mpena donki mosala bango ali korespecte bato bazokatisa nini te bapassage pieto te biloko wana nyonso conseil na kopesa ke na minute otango omemi bato omemi baresponsable bamare de famille bapère de famille yo wewa ntango omema bato mema malamu don nazoyemba eza mpona ndeka toyeba mokumbi ya taxi eba eza bachibe etikala do baconseil tokopesa siko biloko wana nyonso eza me naza nanu vraiment soutenu te me nayebi ke ndenge eza wana tuka na kosenga vraiment yoyebi kaka do ya te ozambota moto aliaka dollar elala te asoutenir ngai ekesala vraiment bien même partout la bamba ba JC Zoro ba David Mangaya PR na ba Keve Kamusuna ba Tete Beto ba soutenir nga ba Fani Tshisekedi Mangaya. Et ça la bien. Et ça la vraiment bien. Merci beaucoup. Je pense que on est arrivé à la fin de notre speech, mais on va finir l'émission avec les clips de Sankara à Sogolarate. Alors Sankara, rapidement, il nous reste 2 minutes. Tio, c'est ça non? Il nous reste 2 minutes pour que nous concluions cette émission. Balobi Sankara de Kunta, il est vraiment trop pouvoir actuel. Sankara se retrouve dans le pouvoir actuel, Sankara. Tout le nom que tu as cité ici, ça c'est la famille présidentielle. Donc Sankara de Kunta, ça c'est vraiment ton pouvoir à toi. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut confirmer ça? C'est juste au confirmer, toi, confirmer tes pions, tous les gars. Toute autorité veut dédier. Vous comprenez? Donc, Konzambo, il faut encourager bango na musala bazo sala po bazana ba responsabilité. La famille présidentielle. Famille présidentielle, en tout cas, il faut remercier bango parce que Léona Minito Mkonzambo a vraiment la charge belé, toza menacé. Vraiment de sentir que mboka na biso bazo boma biso tozo kufe belé yazo sala musala po pe ekota na mboka. Faut remercier Fachi Beto. Faut remercier Mouka Tombolo en tout cas da président lelo ya koloba kuti ezate azo sala belé po pe ekota na mboka. Et puis aza muto azo travail aza muto nzamba tindeli biso fo to remercier. Soto bandi remercier ezate que naza trop famille présidentielle mais musala azo sala toza na besoin nzamba batele la biso. Merci. C'est tout à fait normal. Merci. Je voulais juste que tu puisses répondre à cette question. Merci en tout cas à ces nouveaux gouvernements. Je rappelle que tout ça na ba oya biso. Merci beaucoup na excellence Didier Mazenga la tourisme. Total respect à lui en tout cas. Moussala et Salama Kitoko. Nous sommes donc ensemble. Grand merci à Diego Moubola Digital de Bruxelles. La Zota la biso Diego Moubola Digital. Merci à Christian Kolo. Toulemba Topesio Mote. Et sans oublier en tout cas Bandeko Nyonso Bazota la biso na poto. Grand merci à vous. Et notamment Darion Toto Bajiga. Et puis Topesi Mbote na héritier du trône. En tout cas, héritier du trône, héritier Tsaman du trône. Topesio Mbote, total respect à toi. Sankara, en tout cas, quelques noms à remercier parce que nous sommes vraiment le présidentiel Patrick Mbangama. Le procureur, le plus beau. Le présidentiel Patrick Mbangama. En tout cas, on appelle vraiment salam. On appelle salam. Merci. Na deuxième frontière et comment Kitoko. On a nini yarola kachouantale. En tout cas, on senti que nous moussales bien partout na Congo. Toza vraiment en paix, toza vraiment assuré. Et puis Veti Jochangala. N'appelle vos sanitaires, papi Mbouimote, ma maman Zozaniès. Et puis, naïe vraiment na moni maître Fidel Matondo, maître Taylor et Lubanga. Et puis, Boebi Kakayate, Ozambo, Tato, la Nengenini. Et puis, Glody Bunzi, Nabo Sanita Anderson, Imbi, Motomoko bien. Nabo Sanité vraiment. Il y a Didi Kinwani. Na Pesi Basalam, na Chik Bazo, la Grevi Foutila. Na Musika Patou la Bamba. David Mangaya PR. Deux fois Moutabatou et puis le sénateur Dominique Litanda n'a pas vraiment la salam Mike Ndembo monsieur Passi deux fois puis Boebigaga mes enfants français Sam Samantha Monique Samuel Nino Mavoué Mama Sanangoyo Aouti Poto Akimite et puis Dario Toto Bajiga Michael Chioyo n'a pas vraiment la salam Bertina Fofo la portugaise moi Soibiko Lamba. La personne va salam et puis ministre Nabiso, félicitations
na yemoko Grâce Coutinho ministre na biso jeunesse oya koboya ozandoki et puis na minute oyo Grâce Coutinho talaka Adolphe Muzitu balobi fumupa deux fois merci Tom Muzitu na bosanité vraiment Didier Manzenga son excellence et puis Didier Moudimbo merci balobi deux fois bar c'est aussi et puis j'ai fait un fumu merci salam pour na resukisa na vraiment na gouverneur Grâce Bilolo gouverneur osala makambo ebele et puis maître Guy Lwandomboyo yemoko lisusu deux fois Jean-Pierre Liaou son excellence la bosanité vraiment la première dame maman Denise Nyakeru a FCNA Sankara réfléchi na peso kadoni merci Sanga ba conseil pardon merci au secours merci beaucoup Sankara Dekunta, c'était un réel plaisir, mais je vous ai dit que ces émissions seront épisodiques avec Sankara Dekunta jusqu'à ce que nous allions à Paris le 18 octobre. Donc ça sera épisodique avec beaucoup de versions parce que nous sommes sponsorisés par Dikin et les groupes Didi Kinwani Diamond. Merci beaucoup donc Mahambeosala Magitok. Vous allez retrouver en tout cas des trans spéciales comme ça. Épisodiquement avec ma séance épisodique aussi avec des groupes nous faisons soutenir des groupes de soutien nous Wenge notamment le monde est à nous Mabélé ça accompagner l'activité à le roi de la forêt Werrason. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Grand merci à la grande coordination de la RTCA. Merci beaucoup à l'équipe technique Michael Thio, Maître Zosa, Darion Toto. Merci infiniment. Donc, on est ensemble. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro. Je vous ai dit que ça sera épisodique sur ces plateaux de l'émission Zamba Zamba. D'ici là, portez-vous bien et je salue Bertina Fofo, la maman de Trésia, Naït Relis, il y a les Portugaises vivant en République démocratique du Congo. Topé Sibinombote, tout en respectant nos us et coutumes. Julien Chibanda, competition. Julien Chibanda. Kokomouya! Kokomouya!